20 minutes, où met la fois le color, moi, c'est ce que nous avons commencé, fait 2 heures du temps pour la quitter. So pe mu da na mbas ne ba ke lukule timbo ezambas ne ba ko de salo ezambas ko ko la sanga mo mele za mo na suka famille za mo mi bali mo sa voter mais ce n'est trop na koli pa ba ko na ngai na fa na ba kongo na fa na bandundu ne ba njete me beli fort le côté mo ko di so to tikango so suka ngo do wala dibenga o do buka buka ya mo yaka ni moroid wala lika bola mo ki mo ko kilo mo ko kram o ko télématé ça déjà be fait moroid ça là tout. De temps en temps, on traite moi dans 12 ans. Il faut que quand vraiment colle. Le bal m'a senti que moi son à ça vient. Tokoko bien mbalo na qui vraiment t'es avec ngati. On senti que moi les autres qui m'en a servi de moi aussi. Comme le monde a mai d'avait fait d'ailleurs mort de rana, ils ont taqué déjà. Faut moi les autres tickets, alors ils font là, ils ont comme même, ils ont comme là voilà coco. Voilà côte simba tout bon. Bonjour, nous allons sa vérité universelle, très à l'aise de vous retrouver la vérité universelle quand on est sa cabine, Angaï, Yabino, Just Tumba, autre Madi Benzema de la presse, Nazaraka, on a prononcé la Bino Sala, très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Dans cette émission, on a vu le news de Just quand on est sa cabine, le news de Just Serara, toujours la news de Just de Caranatera, les news de Joyce Serara, toujours on a pour nous repérer Sabino Roman, Babi, les news de Just vérité universelle, c'est Saran, Babi, so vérité, vérité, rien que la vérité. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman, Nicolo, on a la caméraman à mon Anatemo, Lili, à Pamba, je dis bonjour à toi. Je dis bonjour à mon boss, maître John Moté, maman Micheline, la reine mère, la queen mad, la mission des Arabes, Micheline, Soko Boyo, c'est Moukelina. Je dis bonjour à toi, Balobi, un superviseur Nanga, superviseur à Congo, si superviseur, il y a vérité universelle, Babi Papi au Congo, Babi superviseur à Pembe, Yambinga, Mouba la Pembe, vraiment swag men, Babi vraiment superviseur, voilà, t'as bien, à Solola, bien, aigle, à mon a toujours aussi, quand je dis bonjour à toi, et je dis, soyez le bienvenu, Babi superviseur, Nanga Zoki Mouana Sika, bébé à Sika, bébé à Sika, soyez le bienvenu, bisous à tante. Papa Koulou Tito Yambi, ma boko pour maman. Bienvenue à Mokila, ma problème. Bienvenue à Mokila, ma sous moi. Je dis bisous bébé, je te fais des gros bisous vraiment place aux Ali. To Yambi, on a monté maman. Quand je dis bonjour à ma copine Babi Rito Mode, c'est bon, on juste ma chemise et lemba bien. C'est grâce à Rito Mode. Je dis bonjour à toi, Babi Linda, Barbie Noir, sur Nicolas ta veste à bien, Nicolas ta chaussure à bien, sac à bien, Babi Luca vraiment Linda, Barbie Noir, moi ça moulaï, moi ça me. Je dis bonjour à toi, hein, Babi Normi Bekanga, porte-monnaie magique, je dis bonjour à toi, je dis bonjour à ma copine Anganessa, je dis bonjour à toi Rachel, hein, moi ça pembe Babi, moi ça pembe, moi ça me pousse, c'est comme t'as pembe, maman pousse, je dis bonjour à toi, je dis bonjour à Batunios Wadingarako. Vérité universelle, Badios Waningara Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse. Oh, ça va toujours car on a prononcé ça, na fan nanganya son aller la binomini. Na les news de Joyce c'est pas la na même une nouveauté parce que eza eloko bomé ça na ngote, eza émission on a ça la thème na meki comme même la binomio c'est parce que hémorroïde des autres ça va tout mingi. Tous on a battu na confinement on dit to bana banda ba tusu azoli la mikongo ba tusu bazoli mutu pas ba tusu bazoli la mama malade belé yango na bakita na kotika ba fan na ngabo te ba fan ba linga Joyce Tumba na kotika bino bongo te lelo na memeli bino moi ba solution mon boy to na ngana bino no singa caméraman fantôme na déjà hein caméraman invisible bende na déjà caméra na yamba déjà invité na bonjour papa bonjour bonne santé santé bien. Bon maman fait la qui te vend bien maman pour normalement d'être à l'est hein bonne santé santé bien Tony to ba obanda musala na o na âge nini bon boulot le women on a 12 ans musala to koko ye baba be kombo na yo kombo na nga nda ko mama sabotela nga Diego et la coupe na nga 120 minutes match na prolongation 120 minutes pourquoi ça 20 minutes où mais la fois le color moi c'est ce que nous avons quoi moi c'est fait 2 heures du temps pour la quitter et yes solo wana oui to komeka mpe koyeba bakis nini oyo lelo ye oyeli bandeko o bazolanda biso na ba abonné sur vérité universelle bakis nini oyo memeli biso soko koko telema ozopesa ba explication mitune ko bon na telema o la test bakis peut tout le monde bakisi hein na bakis belé awa ya basi ya mibali. La base, ça va, moi c'est vierge.
oui sur la moi c'est l'infection générale qui sont spécialisés moi ça va pour ça mais ça pour amener une tibélise na mo ça pour ça quand mobile net na nick mais na tele mo so belandu ta luto tampo moi so abote mabeli ko ya so mabeli les ongs normal ba qui sont ah ok sikoyo ndeti to banda na première étape eza que bato babela ka hémorroïde po hémorroïde si la bakisi nini oyo ko kiko l'accessoire ya muto azo bela hémorroïde bon hémorroïde eza to na deux mots na hémorroïde ya 4 na libanda oui so ko l'accessoire qui c'est hémorroïde ngo eyo ana hémorroïde ye ateta hémorroïde wa 4 oui il y a quand tu te connais ça mutu peni et qui ça mutu petit ça pour les et ça va faiblesse sexuelle qui se est une solution au monde en sala ga wa monde ebi wa za na pourcentage en robinga au monde solution ni au sali la e akobi ata ni se bimé libanda suma makila sala sel identité ebi ne to sala là le bien biso bongo to ko yebani ba désavantage na ba kiso ezarani poto mona mundele so asali kiss ezala na ba délai na mais ya bien ezala na délai te pourquoi bokoko ezantité za naturel ou nzambe asala njete ne osno mona njete boye ile o me déranger na okata njete na kosala parce que na osala mesure mutwana o ngana ebi o na sala na bo un jour ele mabe ebete ko sala to ba prostate donc on sait que c'est mon pour le traitement est normal mais ça dit que t'es dans un monde qui mais moi on casse ma makito ok to le kana deuxième kiss au proposer biso deuxième kiss nini bon deuxième kiss ça na oizon ça moi c'est vierge on doit bien kanga libolo yeyo mais ka collection la ntibata là yango ya kozonga mke atika maso ine mki monga baki liboso ava sokola baki on entend tiba air mongo asokoli na ye akokesa rapport sexuel na ye omona ata mobala mata neti akuti fali kaka pasi c'est là obi que ozala bakisa kokanga mobali c'est biso tobi que l'amour ezaka naturel siko kokanga mobali wana ezaka na kata kisa bokoko so siko aza mobali bato okeka okangi ye ou bien il faut ça l'entra na mobali aza ye bon ba jeune fille belé ba comment ali wana mini le mot de sala bwe ils ont peur moi va ligner va faire ça moi c'est mon besoin garçon moi ligner moi c'est va faire ça moi c'est bon les mots minene ligner mon arrange tout à moi soit na pesa ça sur moi ça passe à tout le groupe moko a comme sécurité zuba moi fa c'est un bon histoire c'est mis à pesa et dans un loko wana bien rentité maloba vous en a poudre ya maloba on a remis ça mobile bien on machine ba téléphone ezali ok toko tana deuxième kiss ni ko proposer biso pour le belanzo tabanani tour yo t'es deux fois dans l'anzota moi si kaka après tu peux changer l'anzota moi si tu lobby moi si yo abota déjà banyonyo na ye kweya akokosa la ndenge nini pe qui sont ba etiza ngondeni bon kiss non ezali kiss non wana za kisara kiss commande j'ai fait abota mbele kweya ça pour ça zonga vraiment va demander ta bota te ba kiss on se commande na moi ye apesi commande ba ko linde kiss ça c'est le commande te to la ça on a bon to boya ba debele ba bien monter ngane donc les adonne nga ko na tikela ngai tsa kufia tikela nga ebele ça ba kisa boko côté so pe mungu tata na mbasu ne ba ke lokole timbo ezambasu ne ba ozo salo ezambasu ko ko la sanga mo bebele na za mona suka famille za mama mi bale mama sa botier mi mais ça n'est trop na koli ba ko na ngai na fa na ba kongo na fa na ba ndundu ne ba njete me ebele fort tokei na ko matisa ko vimbisa ba face bon ya face tout ça la pommade mabe yango ezalaka erevesaka mutu erevesaka mutu wana sati kete ta ini eza mabe pommade mosusu toza nango fozwaka ta yango a partir ya awa a partir loketu nango mimasi nde bamama bamansaka babebe biso ozosalaka na nsima ya pamba wana mosati kaka nsima nyonso orevo mwa makolo mike koto muke kaka na nsima eza ovimi nebi ongani yakosala vi miso ma normal na makolo yomo mutu obanda omase ye to ndeni soki alinga na mase eza problème te sikosomete eza mwasa libala mwasa libala eza problème te nga na mase kaka nde na ide teke ya boye mo soki apense bapense na ye wana makambo na ye menga na ye na traité yeni nazo nti normal ok deuxième kiss nini opresentele biso bakisi ezali elangi soto bianga sonzo sonzo nde nini sonzo eza esukisi nini sonzo eyo basedele omona mobali azalaki bien na kati ya ndako na papa na mama asololaka kitoko banda linga mwa
jeune fille moi libanda moi papa qui mi azoya soupa no qui veut soumettre à palette azokanga manemi mi ba jeune fille va ça là ils ont des sondes ko sonde donc sonde okanga mobile tani vraiment est-ce que ça m'a bête pas na poto ba Hollande biso ba na monde entier ba Hollande est-ce que okanga mobile obozane ozam aza marié na katanda to okanga ka petit copé bo libanda bon qui pakate ça c'est là on s'en côté na lika que monsieur fait à côté ni na mbala na tushaka ata moni ki na bak na maboko epane le belo oti tomba na ligne ay bel ngani na salai bébé que ça total bien mino pe bo bato pe bozo causer ba mbutu na kata banda kwa bato parce que bo te kabilo na bino fo boyeba mutu la yeli bo aye epa na yo la iso ke nazo luka kiso kanga mobile otu na rate ke aza célibataire aza marié non otu na ndeni ngo mo so kanga marié à bato au moins te que bomi foyer à bato déjà na yo posa en quatre boma foyer à bato ce que yo linga ke pona ni tant yo zo tamo nzela yo benye ye tata mo na ka na mo jeune fesquise yo boito yi eza fortinet biso to tamo na pona ko sunga bozo sunga pe bozo panza nazo sunga pe nazo bibi pas la ngeza na do to linga da ranki déjà ça no ko sala tu moi so yi na posa sala bu na ko peso pe na posa mbongo après mbongo pe na uzambongo no ya pamba te il faut mon appel résultat comme on a salé il faut mon engagement de à solo madame nanga simbi deuxième qui signe ko proposer biso et troisième qui signe ko proposer biso qui s'atampo ezali nduta azana ngwa loto toko tana na tampo qui s'atampo ezali ka me l'expliquer qui s'atampo ezali ka bébé tu ko zongo qui s'atampo ezali au tampo beta au sel on na mafuta ya 1000 soit loto ata cancer aux gens en fait à 1000 au salon on a fait le mélange la personne on mansango na butu avolala et on pas pour lango avolala pas pour lango tamponio soit tout nous avons ndu tâche belé on laisse là qu'on a libomo ni moi so ka boti ndi banjele sala kae on est soit tout une tout ça là tout azo maman normal mettre les pepel OK toko tana kisni so ko proposer biso surtout dans notre bosso to là moi sinon oui parce que belé ba barati et mo rodi njo to mo c'est non ma be comme ça mo si mai mo ba zo ko mai zo ko zei o mo na petit na faux petit mais yo mo so zo ba ko za na malade njo tuno mais zo mo na ka ke c'est le rodi mo rodi so ko tika ngo so ko ngo do malade be nga o do buka ya mo ya ka ni hemorroïde wala lika bola mo ke mo ko kilo mo ko crampe o ko télématé ça déjà des faits hémorroïde ça va tout de temps en temps aux ans pour ça qui se me suit souvent trouver bon stima ouais hémorroïde de zone sima ya moi si tu peux so ko baka na sima tu peux so ya romela son sisi na on peso o ko baka liboso et ya ko baka liboso tout ça na moi na 12 ans pesanté ils ont ça vraiment que oui moi na 12 ans faut ko baka on kanga vraiment colle au bal m'a senti que moi son aza vierge toko yeba déjà et na mutu susu azana hémorroïde mais ayebi te que azana hémorroïde siko basine nango ezaka nini mpona mutu mosusu aza na hémorroïde mais mwana mwasi aza na hémorroïde mais ayebi te ke aza na hémorroïde basymptôme nini o mutu akoki oyeba ke wana nde hémorroïde ebetanga bon hémorroïde soki ayebi te aosante moko selo na bana ekolia mingi na journée nazokolia ata 3 bula fo 2 bula fo nasilisa yango ntongo moko ozolia bule me fo kosilisa yango te jada befiso baotekaka banyama te hémorroïde eyaka bon na mwasi osanti ke mwasi omoni neni ke bina mbalo na oki vraiment te avec ngate o senti que mais oki mana serre njo to moi si ton le monde a mai da be fait d'aller mourir de wana ils ont taqué déjà faut mo les autres tickets awani ko fongo la c'est ils ont comme men ils ont comme la voilà coco voilà koti mbazo mo mbala koti ka maman abimi donc sentiment où de oki donc le fait d'aller mourir de wana OK to continue na deuxième kiss to kotana pe na banzota papa mo ko sunga bande ko mibali pesco hémorroïde na nzota mibali hémorroïde na nzota mibali pe ça mobile faiblesse faiblesse c'est un coup manquant à l'île de mer ko suki na 41 faut ça tout moi si le ko mo li attaque au balai vous allez ndako manko ko le soto bete de coup et on quitter faut commis ça que vraiment coup mo ya pas ma faut tata 2 heures de colonne ayo qui vraiment senti que ya solo vraiment au mobile deuxième coup le coup manquant on a tout compter en minutes c'est normal ça na 5 na tira la njoto coup manquant trop ça la 20 minutes tu vas 25 minutes pour na coup mais deuxième coup yango diraka parce que pour na ngai na ko je vais te coup manquant
et que ça a 30 minutes. Finalement, tu as le cours, tu as 1 heure de temps, tu as 2 heures de temps, il y a bien 120 minutes. Le cours là, ce qui moi, je vais vous dire pour les hommes qui sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Ce que vous avez dit, on a posé nos mythes, on a eu la banquisio, la vimbisio. Puisque tu as vu quand on a fait la maison, on a multiplié en dengue. Quelles sont de formules oyo pour que ça la peau au multiplier parce que tu as vu Muzambe à salam na dengue. Bon, nous avons mis ensemble dans dengue. Ils a qui il y a plein de styles d'identité. J'étais ensemble, j'étais au cours là. Tant on dirait sur plan maillot, ça la maison m'attend m'attend. Ils avaient des noms à tenir, bon on a aux aboutis. Finalement, ils sont petits, on a roulé là pas maté. Fais un volume, mais c'est comme si on a un bon on a 4. Oui, peut-être qu'on a un bon on a 4. Finalement, c'est un niveau. Ayo quand on a cette niveau mati. Donc c'est normal de on a marqué la biseau pour bout dans ce qui tous à 15 cm. Surtout tout bakisi, net y a un mot. La commission 22, sur le télémi, et comme à 23-24 cm à Moulay. Oh, comme ça, on a un dengue. Voilà, mais toi, tu as un kiss, non? Il y a eu. Dans ça, on a la tia rouge. Au thé, mili qui était souvent le normal, soit sur le J ou à moto. Vous êtes bouché qui a joué au thé, au bout, mais là, c'est le niveau par rapport au CP. So c'est bien quand un niveau ne comme tiki. So que le niveau qui sera en kakayo. Oh tiens, aux hommes là on kana kata. Aux hommes là chaque jour. Tu so que melo là, ne l'on apprend des jours. Mounen ne na moulaïté na ngati comme boy. On continue. Mais ils ont ba conséquences té. Ils ont inconvénient mon côté. Ils ont naturel, ils ont inconvénient, ils ont délai. Elle bosse non la quoi ça ba gêne délai. Amiga parce que là surtout utiliser encore ça anesthésie. Encore là bambo comme ça tout ça là en bas. Mais on a pas qu'on a bon na kati mimi peut ça bateau doit périr parce qu'on va pas collier on se encore ya même ya manono pas collier ba nous ko kati ba saler opération encore ça anesthésie ba bien sûr mais encore so la ndela on trouve le rebelle soit prostate on a même ta confiance encore ma papa ma fou bongo kitamata za kismo eza te ke be kitamata mogombo zo ele mogombo za pour ba rein Kimbiolongo, ils allaient rappeler pour ne pas rien, très tarabarin. Kita mata tout l'air avoir un sentiment, soit au limite ou là non kaka. Mais mimi kita mata on les a pour le Congo, soit normal comme on va ici. Je te dis ça force. Ok, merci. Voilà, tous ceux qui ont fait émission à Bissau, comprenez vraiment vos messages vraiment la émission. Mais dans les news de Dieu, c'est le long de ces pélés vraiment là il y a une émission pour nous recevoir bandeko, baza malade, bandeko pe bana ba problème. Ba mais quand peu qu'on soit solution na ba problème na bango. Tokei, qui signe les sous qu'on proposer Bissau les sous. Dans la qui c'est estomac. Dans la qui ça carré dentaire. Qui c'est estomac ya bokoko, ba koko utiliser mon ndenge nini. Qui c'est estomac boko faut lambi là on ko lambi. Tout ça ils ont deux sortes. Moko tout ça on a mon quoi di banga. Et comme ça mai couleur milik, nous de temps milik. Aux hommes lango tongo vers moi. Ce qu'on a dit au pèse au lambi. Ba lambi on a manu, ba lambi na ndunda, matembele fumba pundu. Ba lambi là pour les pour ce que là pas mo bo les bololo mingi. Ba lambi là ko lambi la biloko zo le mama estomac. La carré dentaire qui me stona qui fait qui me sarania on a pour libérer dans l'hôpital balongolo min biso to peso qui c'est acclimaté ne traitement avec traité yo le ba continuer ya acclimaté ne ma pour traiter ma traité yo pour na vraiment se sentir que mutuma moni manga oui carré dentaire vraiment ici lingai. OK to koko proposer biso sous qui nini sous to koko zoa akisi ezebeli muto ndo soba dans la poste na ngai. Elle me rose bien pour ça il y a beninga ça plus juste na poso ko yeba ba explication no ya ba kiss na yo kiss a carré dentaire to moni kiss ya estomac to moni kiss hémorroïde to yo kiss nini vraiment pour yo mo banoko bana kinde balingaka vraiment kota no to bana no kota bana mi ba surtout bana mi ba ndé vraiment ba nyoko mara malade expliquer biso no fongo manano bana mi ba le belo ba nyoko mara malade comme ça la faute ni au moins la monnaie moninga comme la kiss ah on bino batanga on sont milaka ngako mela dogo tinga dans la force naturelle problème ti force naturelle za nango suka kaka okoluka ngo pesa traitement et mourir des gens à mututé mon ami tout ata hernie et mourir des gens à mututé
Moi, on a besoin de bout, hémorroïde. Hémorroïde, il fait un vanda, tout le téléma, mimi va chauffeur à moto, mais de mi à bilan hémorroïde. Nini o ekozaka que zizi ya ndeko mobali vraiment ekonda to bamsu balelaka nga zizi na ngezo konda nini boye tout explication wana. Goro ekonda ka hémorroïde. Elo ekondisa nazo elo ekondisa goro eza hémorroïde na infection na hernie et comme ça on se comme coussé. Hernie so eza hernie to zo vi mais comme ça bon no coussé. Bon côté pour la hernie. Yo éviter ma non pas ça passe gros dans peu connu eza hernie. Devant tout il y a permanent exactement hémorroïde mais comme qui a ma b. Moi ça n'a pas l'air. Moi ça m'a pas là qui m'y vraiment ko le comme chose. Kotanine na salele mais le perana mais là quand belé nga lobi ngamo ko te lekele nga mais éviter mais abenga nga ba salinga do. C'est que yeba ki kisi na pesa ke moi ça zoni. Ba jeune fille azé bili ka somla ngo pe mbele. Moi so alingi mobali na ye alinga mbali ne. Aye akosomla mbele ki sa pesa mbele na salele. C'est un problème ti. Ndeka ndongo ucho expliquer biso que hémorroïde ndé sala que ici ya mobali ekonda ba même belé surtout baso suko babaka. Babiloko nini oyo ezalaka que moi ça koko baka na oyo ezaka moi ça koko baka te. Bon. Moi mi basse belé ba barati. Qui sont à la reste que leur baka tout ça na on tout ezalaka ba sorte belé. Vanda soko koko vanda pour na d'ailleurs aussi c'est explication. Ba sorte belé. Excusez, au côté de ce qu'on expliquer vraiment ba kiss no o expliquer sur non dame to mais qu'est-ce qu'on non ba explication vraiment il y a ba malade. Oui, ok. Bon, bah si, bah qui c'est belé au baka, tout ça là et belé. Tout ça dans 5 lapin au bzimbe to mila lapin. Oui, surtout lapin on a vraiment lapin on a ba bi maso na ngwe pandani vraiment partout. Lapin on est zaka nini. Les akis bosali na lapin to ndeni. Lapin ça qui c'est encore est à Brazzaville. Ça qui ça bon, mi ba la lapin na ouest africain. Ils ont rappelé mi basi pe assez là, au moins ça c'est là on abaka on a c'est. Biso mbete milaka pour pesa na force. Et pas moi aussi. Pas moi c'est une histoire baka que quand on vraiment colle sur alors que ça la rapport stico. Et que de l'eau ça rapport à son tongo. Tu vas errement sokoli ne ton que na mbal et bi mbal au sentiment. So bon ta ko ba ya ba. Mbalo so to mbal na ka ngabuti. Tout ça les lengi. Toi sukal. Voilà lengi bosala eza la mana nzete ni. Elenge zan nzete na biso ko atono tuni rotuna ba kisna sto ba sala na nzete ni. Na ko ko biso te na ko expliquer ka kamena ko so nzete ça secret na biso to. Ato lengi no sande no tanto expliquer nzete mo wati. Ato wala so kiso eza pona bu nzete ni na ko biso ka ate. Ba jene bilo mona ta nga ote na lela nga mo gumbu lela nga kitama ta asale le côté. Nana kimbilo mo so traiter na njoto no. M'doit expliquer qui c'est mort du salon qui est dans les abos. Yo boy, t'es là mais là on met le verre mon monique. De zone normal là bikina na. Oui, tu le bois qui jamais. Lande la qui non lande la qui si so zo be la malaria no la qui amdeli. Mais bon lande la qui est mort. OK. T'as la caméra présenter biso vraiment ba qui signe sur ezawa na explication moko pour bana poto bana monde entier ba comprendre ce que ko telema. Oui, ata boye. To banana na oyo oui là qui ça sentiment balu sa caméra là qui ça sentiment ya basi oto mone sala mina na mindele oui ça mindele qui ça va wa ça qui ça va Nigeria ça pour un sentiment moi soir un sentiment et sans moi mal mauvais sentiment qui goût on mona que mobali m'a dit t'es jeune la seconde tolo petit moi ça que jana na et amo dafa ça la biloko na wasali. Bon qui se témoigne oui ça pour na basi moi si tu as azan pour ça abimisa mobali wana mbongo pour ça china ma père moi na lingi na lembongo yango akosalela o azwa chona mai panzani na sukal ameliango ton so na mobali nyonso to no esa père wana zana to boyati mam to oyebisa oyo kaka témoigne qui o zatanga oui zatanga oui dame so bien tant so na so ligne o le ya pamba kaka yo so botongo lango kaka yo oyo oyo zakala zakala wa mabenga zakala yo na bile ba yeba ngote zakala ande yango wana
expliquer biso d'abord utilité pende ya zakala ezalaka ndenge nini parce que bana basi bakoma bisala sala kozwa zakala azoyeba te autilize yango ndenge nini ena motu mosusu mpe asomba zakala ayebaka te zakala na osala nango nini mais ka un peu koexplike biso zakala baosala nango ndenge nini mpona koutilize yango zakala ezalaka mingimingi mpona kosala na biloko leko ntango na misuni te ndunda te zakala fo osala yango na biloko makasa basoso te bato batia na basoso wana bamaere wana eloko te zakala ezalaka maloba te yo nde osotile mutu oloba boye rien eloko ezalaka nde mobali no okotia nango mobali ata na bamasa nde bali yango ensemble oyo okozala ke ata balekiri ntango otiango olobi ke ngai atieli yango intel ozobi kaka ye ata toliango te ebele olingo otiango ifo oloba maloba fo oloba likambo moko ke wi natieli yango ye wana sa toke bon oyo wana eza poudre d'appel ndeni nyonso yango na ntina na pango mimi batieli bandumba basala ok wana bia toleka oyo ye bazala basili kaka mimi batieli basalela yango bapakola yango kaka bakiki omona ke tieli moko omonaka batebelmabete nde na osimba yango mabete mabete ok tokei balusa yo mo osimba babilono oyo eza nini oyo eza mpe poudre ya domination toleka oyo eza nini oyo eza kite epesaka mwasi moto mobali fa yoki sentiment bon oyo eza café power ya bazuka A47 wana ezala mpo na mibali to mpo na basi wana mpo na mibali bazuka aza mondoki taka A47 so babeti yango atoza wapi fo yoka yango ndenge lelaka ndenge mpe mwasi yo fo yoka yo azokota fo ganga baoyo elobisa baba bebele ona baba alobaka te me baba alobi zeleno totika wana mo moke bo eskize nga nduki ça dépend ni loko komela wana kate beti okake to ndeni beti okake ti na bayango kaka lutu nango moko tia na kafe na baye donc nakomi nga te tracteur akosa oyo sozo mani machine lema kutu olemisa accélérateur mais alemisa accélérateur te eza mabe te eza mabe te fo mwasi na mobali mpe bakokomela nango ta mobali maka mobali ok power bazuka tokei bakisi mosusu eza na se bakisi etirala wana eza bakisi ya bémoroïde ya bainfection litungulu oyo tozomona nanga mona litungulu eza mpona bato mi bavimba libumu aposa elekisa libumu asoka libumu ezala propre yo basalelaka kotuta yango atongoli yango mpo tongo mpe jour férié oyo obima te osaleli yango otongoli yango bon kisi oyo oyo eza mpona mingi mprise kisi ezala na ebele eza ya mibali na ya basi siko yo préférera kotekela mingi entre mibali na basi banani vraiment bazala na facilité na commerce bon mingi mibali ebele okuta ye aposa kisi na goro nango evimba mosusu masa nanga aposa na bananga numero ebele apesa yanga baso tokuta bao badimanche baso tokuta na samedi faiblesse section mais odérange bao makasi esenga fe tokutana na bango est-ce que tokokoyeba d'abord mosala oyo nani apesa yo elengo osala ngai eza koko na biso koko na biso ndatikelanga ngo tia kufi nasalaka mpe kaka oyo nasalaka na tutaka te ebele balanda te na ndenge natambolaka na baso na motu naza na mesa na ngai esika na ngai wana ta ndenge nalakisaka motu te nga moko nde so oza na posa na ngai oye tosololi na yo donc osunga nyonso ozala mposa wana kosala eloko ozala bien koko na bino lara alakisaka yo ezalaka na ndeni meka mpe obetela biso lisolo mpo tomalaye tokomokena koshite wana eza histoire moko ezalaka molai fort na ndenge na bande eloko oyo na bandango mwana moke na banda eloko ma mwana moke nazala na 6 ans okenda koko bilanga okenda okata mona koko atokisaka biloko moko boye mona bapapa mwana mikolo bazwaka pembeni yobi balembe oyo tunaka mpe koko nini akoko nazoka motu pasi omonaka soki tenge pisonga mamelikisa mondele te bakisi wana mindele na tiko omelango toka motu pasi ozi kaka kopo oke kaka otomoli bidomo otie kisi omeli oyoka mo elo pasi oke tini otie omeli koko totala siti nayeba ndenge osplike nga yelo so okoli elo natikeli oyo kaka wana osala kopika oyo bakisi oteka kaka bakisi yango mpe natikala nango ok yango mpo tika nango basouvenir nini ya malamu ozogarde ya mosala oyo basouvenir nini ya malamu oyo ozogarde na mosala oyo vraiment
Bon, va souvenir à Bloko, on entend avec Bélé. Oui. Et Bélé va se rendre un peu badant. Biloko, on t'a biki. N'avant n'a parlé la moi, sinon on a fait la randa. Quand la mbongo. Ok, au sunga rappé bateau bazana malade en basse. Ça va au soigner rappé en basse. Ce qui n'a pas fait au monde le état non, l'état n'a pas dit que oui, colonne vimbi, comme on a dit, tu es ambassadeur. Ok. Merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Binomo bomoni lelo to sungi bato vraiment bazana ba hémorroïde, bato bazana malade, to sungi bino vraiment lelo bomoni bakisa komela, bomoni ndenge émission na biso esili koleka. Mon frère, mon numéro de téléphone na ba mbote na bato nyos ba lingaka yo. Bon, la peste ka mbote na bato belé, ne kiri na ngana no ya zalaka. Biso na mbote na fondé na biso, na biso na maman na mbote ka ebelé kaka. On a ce dans la poste à Nangaï. Mon numéro de téléphone. Bon, numéro de téléphone, numéro de téléphone, Bakolo, chaîne, numéro de téléphone, Bengi, bon, on peut plus qu'une zila ou une zila dans la nos nani kaka. On benga bon, on peut s'en aller dans le téléphone et tout le monde kalaté. Ok, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman invisible. Je dis merci à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère, la queen Madana Bisso et Zarane, maman Micheline. Je dis merci à mon superviseur, Balobi Papi au Congo. Je dis merci à toi. Je dis merci à toi. Kavira, la maman de Manuela, je dis merci à toi Linda, Babi, moi Samouindou, je dis merci à toi Fallon Tetila, je dis merci à toi Sarah Matemona, Bino Nesnalinga, Bino Minka, Bino YouTube, les poubelles et puis ça peut jouer à Tebiso Zaka, on a pour nous Sam Sana, qui sont sortis de la base de Tengana Bino de Kokutana, merci.